Donc Maman Chako le boy Maman Chako ils ont négligence ya hôpital. Parce que bino bon la mutu 3000 mbala mona mukolo moko et ça la marabe. Hôpital wana bena yangote. Po ba de belé ba le la erreur. Ba de belé ba le la na kombo hôpital wana ya photo timbati. Ta ba mikolo. Zongo ba to perdre maman na Sam Katokolo tata moi à Barcelone. Toujours hôpital na ba na mutu. Mutu ana na kaya ba son banine ba bosenga $2000 à Kosovo simba mutu. Ya moni nga ba bisangelo ko fele pe simba na ngote. Attends l'hôpital net zaboui. Soit to yenga na yo awa. To soira traitement à na compagnie na hôpital. Soki na ye batali ayamu da compagnie. Na mutu aye na 1500 ya espèce ya ko simbe. Limela ba simba na mutu na espèce boy. Bayoka na kosenga goyoka na ra kosenga pardon te. Je suis là bas qui fasse ngeno pardon. To okuta pe to se réconcilier ndenge na biso. En tout cas entre bon balé likambo na ngoto na serre na ye ndeko na ye donc Naomi Barcelone, Gabriel Yagabi, nande qu'on a biso mususona neti kaka respect à Maman Chako, ezate respect à Maman ezate et puis respect à Moussala ezate. To komi na moi confusion rebate oh ba chroniqueur, oh ba artiste et comédien. Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, ah, on déplace ma Kambouizali. Merci de nous avoir choisi comme votre chaîne d'information. Nous, c'est qui? Nous, c'est l'ONG7 Télévision. Et moi, c'est votre Isaac Louchikou, toujours à la présentation. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et je vois comme ça Papa Janou Kachala. Je vois aussi Guillaume Tingani, les conquérants. Jonathan Outala, Aigle Royal, des King Mobutu. En tout cas, Bouda tellement belé, c'était Vissombo leader et à Maroc. Je ne suis pas seul, toujours comme d'habitude. Je suis accompagné d'un des artistes et comédiens de ces pays. Lui, il évolue au sein du groupe. Tout vient d'aider des Papa Vidéloin. Et puis en même temps, c'est aussi mon confrère, journaliste, chroniqueur Ndega Tobenga. C'est avec lui que nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission. Bonjour, artiste Lalou Maleba. Ouais, bonjour Isaac Louchikou. Bonjour Nabatutu Bolanda Biso, Naminso Oyo, bonsoir. Et vrai, Lalou Maleba la bière, Moti Nabino Yangwana. Et mes condoléances na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis, à ton père de maman naïe, en tout cas mes condoléances. Et mes condoléances à la famille artistique Mobimba, au tout monde sa Maman Chako paix à son âme. Et n'a profité peu après ça mes condoléances à la famille biologique naïe, donc voilà quoi. Voilà, moi aussi je profite pour nous souhaiter ma condoléances les plus attristées à la famille de Maman Chako et aussi dans la sœur Nabis aussi la Bissa l'automne qui s'appelle enterré hier et la Louma Leba avant tout côté dans ma santé na yo groupe ba faire ma marambutu les gandés. Ouais, déjà diazo batela, nzamba zo batela santé vraiment ça va. Nabiso mon a déjà donc Moussala Kitoko et groupe ça va, d'en profiter. Na pesa ya Charlie Nongevi de l'eau Mbote Belé, place à Ali et mon boss RK Mouchanga Champions League. Papa Silim Bambote Yangwana Naomi Barcelone toujours ma maman chérie. Babi maman Fula donc tout ça vraiment bien, tout kenda bien donc nous sommes bien. Et puis que tant le bana et tout en la bimisara ba makam. Maman chérie Naomi Barcelone, maman Fula. Netika vie de la Fula yote. Et près à Fula Natana. Président Foula Natana babi chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Donc, président Foula qui Natana et au président Naomi Barcelone à Foula l'issous encore de plus quoi. Donc, il y a un goût sans polémique. Donc voilà. Non, ils ont pas sans polémique. Naomi Barcelone a Foula de plus. Donc c'est que n'engue modo sentir les lots Naomi Barcelone a Foula collé ka vie de loin n'enga Foula yo. Et on a autour banot Natana vie de loin à Foula qui Esukaki, Skoyo, Naomi Barcelone a ramassé, a poussé parce que pousse en kaka, c'est place Nzambaro, a pesa biso suya ebele donc tout ça n'a bien, tout ça vraiment bien, donc sans polémique, sans nini, donc tout ça vraiment bien à Naomi Barcelone. Est-ce que Ozara et va Charlie Vidéloin? Bon ok ouais. Donc, si vous avez coupé à Moro, tu viens de dire Papa Fidèle.
Donc, dans la groupe, nous qui était sauf que tout ça, ba boulot belé, ils ont permettre Mikolo, tu as répétition, mais tout ça, déjà, tu as chaque fois, le groupe évolue comment et tout, donc, en tant que membre, en tant que acteur, il y a groupe, donc, tout ça a vraiment informé dans RNO, surtout dans le temps réel, donc voilà. Oui, parce qu'on est, on est là au moins, ah ouais, c'est un grand. Quand on a bien été dans limité, on a soldat, boy. Et pas Jonathan ou la aigle de King Mobutu, la Luma Leba Azara, sous c'est pas papa fille de loin. Ah bon? Oh, c'est que Jonathan va lui un groupe. Va lui un groupe, oh, ya moninga. On a ça test, na otika ba demande d'emploi na ba CV. Non. Non, quand on a habité, bah quand ils correspondre vraiment les sauter, mais tous informés et puis groupe que soda na bango moi na bango lalu azud bunda abunda libanda po a salara honneur ya ndaku omoni donc wana za ndaku na biso donc biso nde ba sodo to bunda libanda mto pesa ngo valeur ozo commande rien n'empêche po mona beta pe moi tour il y a des fois na auto za récemment na auto za wana kudena bana mai to solole to kabul o to zagi na kabula force yangona donc Naza. Est-ce que Kozanayo, il y a 2 poids 2 mesures, c'est dû par rapport à un monde appelé Bandekono, Moussouba, Mobi qui si, Sala, Chemin, le carton, Fi carré, Firenze et Fifi, à ça, Chemin, le carton, il paraît que que décor, passage pas abino, le lopé carton dans ma ramené, yo sigo tango tali, on a tout coûté, nous comme on a bango, Hermok, Bepé, Nandingani, Ningala, Bunda, Pegou, Makasime. Na bimate ya wana lelo nde peut-être que esali au tracé pe moi chemin wana vous de l'autre donc moni ba tout tanga ba kumbwana ce sont mes collègues ce sont mes frères auto bundi ndeti décor ngai décor suprême ya fifi donc to fanda to kabula ba metu to kabule tout et tout donc exactement mnamtana tana ye vie eza destin mobik saza bon mon big frère na ngai ya groupe asa yo kutana na groupe mais ndeto ndero kangana to kangana ki bongo te ndeto wana kangana ba suprême pour biso na ba suprême ya ondre kirimo to salaki donc ngai ba décor wana to ngine kiri o ya ki répéter silo ki nda kufanda quelque part et puis to ban ba parler to ya rolala et tout donc vie exactement munamdana tana ye et na ba tout on tangile YouTube ya no ngala bandiko ko sala ba bilo na ba YouTube on ba zaki na hote. Ils ont au moins sans polémique. Donc, ils attendent. Et l'obité que le roi, Yaya, Bimaki, Zwagi, Tana, Bango, Basiba, Salpi, Maramlango, Tana, Bango, Simbel, Bango, Pisto, Bakutane, Nango, Ali Yango, ce que les Alandais ne dérangent pas, Nanga, Nana, Nana, Otikala, donc on a fait un long ils ont un hôtel à Maramon des Okenda. Vous avez compris? Pour Bissonions tous, ouais, président Aiki, Bana, Bazwa, ma papou, Bana, Bazwa, moi ba ndambo ata ba kombo libanda omoni ata na moi mille pe respect pe zala donc presse aloba na so de eloko wana nga na refula bino nyonso boyete donc il faut bon luka banzela na bino pe o comprendre l'autre luki banzela ezaka honneur na e o comprendre exactement là ba ba so ba piston et tout ekitana bon ngapele on a 8 piston pas et pas Barcelone ezaka atananga o comprendre yango te e déranger les msusu batu yango te ko déranger les msu bandeko wana ah mais non le sui décor a bien ngana da bien fait da bien si vraiment mobile qui c'est tout et tout au moins que ça la force l'être robenga na ça likamoro et ça la force banane bana vie de loin ba salelo moro et sali bien au moni donc ils ana ngona ndenge ya bongo te donc fais attend munamtana tana ye et puis ngani na abu na sala likambute bo mtasali na envie raté na orgueil. On comprend? Na wela rapete, pour ceux qui na wela ka, ne ba de belé, ba le kana banzela nanga, ne na pesa ka maramute. Mais na wela raté, c'est mu da sengi mutu pesa. C'est pas sengi na pesa ka donc. Ya maram nanga te, wa bine nanga te. Voilà, moi venez a été comprenez que c'est la Loumalé ba l'artiste en tout cas, on a 2 casquettes. Artiste côté msou chroniqueur. Parce que pour na yo, kozala star, izanine. Bon, ngai kuna linga mostardi.
nga lingane avec nga artiste pour artiste la profession nga ça comment star est un pépé et puis roleka mais ce na artiste na otikala on comprend prévana de la tata mubimba na ozaga artiste mais c'est star mais comment na moment moro star aneza souté baba no bengo ba star za bato ba yeba na yo bato ba mais so oza artiste o ta profession yango ndeza elengi donc nga pona nga star na préféré appeler na comme mongote star pour déjà bato belé mo star wana evimbisa wada mapeka d'après na yesu bango bengi na star on mona neza koki akomi ok rien non comité omoni yalo wande wase ko lobelo mo mutu ana osuki na 6e décimètre bo bengi d'ingénieur bo bengi docteur ala vie mapeka alors que tuba mutu abetonga na erreur poni bo bengi docteur ndenge mona mo star wana donc ala linga ngote po evimbisa ebomisa batu en fait ebomisa batu comme ça ba orgueilleux donc nga faut me benga nga artiste et ça moi bien pour la profession faut vraiment artiste et ça moi bien la luma les question on a tout trop on a différentes émissions tout ça na osaka en bonne relation na artiste et comédien nyonso bosaka musala moko normalement non mutu nyonso tout ondeni na ba film o yo moko comment bato yo lo ba ke bosaka en bonne relation bazate ba film on a comment et déjà premier film nanga Cyprien Goga na joué maman na so macha ya groupe na so ya joué so comprendre petit na so moko ya pe sika ya groupe na benga ya jouer deuxième film nanga on a so koma maman na so macha ya joué so comprendre donc ezabatan et puis na profil c'est na rotsa mu na sentiment ka te pour de utani groupe moko c'est profil ane senga yete peu importe l'artiste non se prépare ya on lo bate net nga la commis film na la place moko casquette moko senga lem sous docteur lem sous PDG ce qu'on a tali na groupe na biso on doit pas sanga profil wana na casquette na moniete carrément on ça là appel na libanda omoni ya ngwana te lobi ke ngana bato na toyoka na rate non toyoka na bato tout de même bon bato o botanga ba komona bon ba ba sala ba film ba benga na bonga peut-être na nyongela ngo te pona ebike ezala msu temps oh mutu nga sa scénario na ebongo a penser déjà non mutu dafo a jouer a intel neto comme film ya bongo o comprendre nga na onyonga te po décor a sali film benga te non ya fifa sali film benga te non so joue casquette na film na ye na scénario ne eko senga ako hésiter te a benga la lumba moko donc ezana ngo polémique te bazwango na ndenga mabete donc wana baba ndeko nga na théâtre so tuni kombo nga na mutu nyonso tout bon ebizolo bitu aki na tournage pa mama linga to tourner mama linga après matanga basila to tourner la Karine pala papa belle vie abimi libanda to aki na ba baby ba mukanya to find osula ba baksa ba tout belle vie ebisi bango nyonso wana na sepela na lalu azaka gentil aka respect aka poli donc nyonso ayaka pa na nga na yambake boyelo kwa mwana na force belle vie de même aida ndenge moko aida uta lo bongo na fête en plein air ba tuboye abi yende ya na nga pona sepela ni ba vrai alo ba solo yaya obomona donc okoba nota peshanga de même peshanga roza oleka na minute a hotel msamutuka awa on comprend on tangi pe komba sur peshanga na ton option période matanga mais ba makamuno ka ndem telingi ton tangi komba peshanga awa inspiré ngai yo ozaki à la base yo appelisa moto ya makamu utole ka kamingi te entre peshanga na sœur na biso Bekam oh nanine yambaki bato tunaki bango ba makambo ezo alimenter toujours polémique oh mais bah en fait tout ça musala de bien YouTube nezaka lena ya mi artiste na retourna question par rapport ya makambo ezali pe makambo be biso pete ndo bandang zoko mon makambo bandaki na be miso so biso be fa to na ngokaka et puis lorsque ya passe ezali nini peut-être faire ça na mutu mususu mais ozaki na Jenny mwana lemba
émission na totala ngo bobandaki on ndinga système ya mambaro lamba ti eko motunie makambo wana na tunaki parce que aza ressortissant à Simba. Mais vous savez bien que Jini Bener aussi le péchant et qu'il n'aura bien été. Bayokana wana ser na ye wana ndiko na ye donc bayokana kosenga goyokana era kosenga pardon te. Mais je suis là-bas qui fasse un pardon. To okuta un peu to se réconcilier na ndenge na biso. En tout cas entre bombalé likambo na ngoto wana ser na ye ndiko na ye donc likambo na ngote donc batunga ngai za ba fan batikaka ba moto ba pelisa ngo mingi ya ba fan. Vous comprenez? Donc ba fan ba comprendre to kana deux vies. To na vie artistique na vie privée. Ça dit na vie privée. C'est to la ça bango boye. L'aime sou ba ozanga na maloba ya rolobaka. Mais la vie artistique yango esala ke ba fan ba commentara faux ba lobaka mabe o tu ba lobaka na vie artistique. Parce que moi peut to boye yango ya te près da vie auto pona. On comprend? Donc vie auto pesa na TV et ça vie on appelle ça rater en dehors caméra. Ya mona souba na mutu na bata peshanga asila belle vie dinana et tout. On a vie à TV. Mais ya hôtel biso on a vie hors caméra. Pour ça ngalem suma mboloba. Omoni donc wana tu baba ser. Oh Beckham. Le bigu na matanga. Na matanga ponga na 8h na mort. Lobi na matanga l'air ba uti ba abetinga kubina mutunga na imams donc au monde do ba ser to zara na bango bien donc mutu nyon na théâtre so tunia o donc ils ont mototé za mototé donc l'air to ça musala yema ku tabenga ngam konza polémique na faire de tout na voilà faire de tout na donc la Lumaleba en tout cas c'est ngwe zara nga pena on sur les mêmes plateaux parce que mutoza maele na mutoza maele so ba kutane sala mambo bien. Tournons un peu la page. Les artistes et comédiens. Oh lelo ba comment ça mo pena biso ya chronique oh. Bokomi ko salela ngona ndenge ya kolukela buzz kaka to ko sala en sorte que batu batala rabiso to batu bazwa information parce que notre boulot est ça il y a ko informer, ko former puis ko transformer. Or au artiste et comédien beaucoup ça lelo netika komi ko luka bez récemment totaki ngana yo na matanga ba sœur na biso si la ndeko na bino moko pe ya comédienne akoma pe ko simba micro agende ti ko filmer ba cuisine ba mituka nyonso wana point ah William Sparrer laisse Sparrer me doit filmer pas écouter non ma côté cuisine ah bon ah là bon munamda ça musana ndenge na na mutu asula mso formation na ndenge na omoni et puis on a YouTube on ba simbela mo mutu film beauté ba tsepe capita mo de ba contrôler ba ki a o azanan yo graduate longwa o ifasik de longwa non ça dit munamda patron en chaîne na donc il est libre ya osala o nyons tout alingi asala akota na chaîne na donc ba biso no rendez-vous le 26 là mbongeleka on comprend. Donc, moi je trouve que ils ont vraiment din vraiment té ya repeki salem so bandeko wana na musana bango bongo parce que basozo ngotali c'est déjà déontologie ya ebisoka ke non etalinga te mutatela nga megate mutafongola chaîne ate zo comment dans le lot comment on va bongo même na bino ba chroniqueur on peut bokotaka na rythme bo oyebisanga te ke ba chroniqueur basala bazo sala yango te ba osala ngo on comprend donc musala c'est beba ngo déjà kala do bakuna tante bwana kolandela soki nene non YouTube ça abomanda makambe belé même ba maître Shagi ba yebi so comment ça dit muta simbi masolo nyonso ya électricien ana chibango awa na 8 décembre maître Shagi so comment donc ba yebi makambe ke ndaka nango donc jango comment on ra bongo donc toi na temps ko ya condamner so batute ya on attend condamner batute parce que yo mo pendozana oyebi que au sala rappel makambo et puis au taki pe ko sala ngoka récemment il y a 4 jours passés awa to saki na morgue bisonionso na ngali makuna ti mère maman chako to inotiki kuna la Lumaleba en complicité na boss na ye na ndeko na biso mo boye pe ka asala pe ka musamo na biso bo rappel na chaîne na ye mo boye bozaka trop pe ye wana
et bosali makambo wana et créer eloko oyo o ba bengara actualité to base ba te bele ba fingi bino nga kutu na tala on a page la mama la luma leba azui pena téléphone nazo filmer. Bon, ngala mona et là que ça da to koli donc déjà la maman ça remonte bino de aka c'est que dans na quotidien na prango et les loto bi YouTube onde komi ça comment il y a pas place musu ba cameraman le temps c'est la cameraman yo banda ko ramasser au moni il y a pas place musu ba lo bana bonne raison que toi ba artiste ouais blom so ya pour filmer tout le monde ça on dit tout le monde perdre quoi donc ça dit un artiste là on filmer ne moninga na artiste donc ndire ya comme star na ngai ça ko moninga na kanini na kaya ya kokufa voilà donc en tout cas place wana ba lo bana bango moi bien bana moi raison na bango mais il y a critiquer il y a vraiment na raison pour la maman à tout moment d'ontologie pour ce peut-être que la déontologie journalistique en haut il y a la maman est mort à trouble à dérouter un peu de déontologie pour la maman page à la maman il y a page moto il y a trop parti pris tu as pas jouer oui parti pris par rapport à parti pris il y a fallu pour tout le monde a maman fallu kuna mais au moins mais tant faire rigoler la regarde-moi tout quand ma musique t'aime au côté tingara la regarde-moi tout le monde a publié yango bon on a mon ming atara maramba ya fali poupa hors presse bien journaliste là muto aluka information na source après ça on attend réel puis il y a vrai au second monde bah oh ya ça la peine pas joana ya on peut ya en dehors de ontologie second monde mais soit ngalo bana ba tuboye il faut mon peu à comprendre que mama YouTube amwe ke ka na oboye muta laissa bato ate muta laissa bato ate muta débrief na ndenge na ye dans la place monsieur cameraman ali cameraman en filmer mais ce cameraman a comité tout sa course à image donc biso moko to se corriger to comprendre que non ba place boye boye en tout cas mbasima to ba mona ngosuté c'est to sala ngo to ça on manière mo eza quand même bien pour nous séparer ça battu donc voilà et puis que et ça lève vraiment pas si côté là bas commentaire ya batebele et surtout que moto akufi wana eza peut-être artiste wa bandi les loté c'est-à-dire maman Chako batebele ba moni ke la luma leba Naomi Barcelone Gabriel ya Gabi nande kona biso mususu na neti kaka respect à maman Chako ezate respect à ba mort ezate et puis respect à musala ngo ezate to komi na moi confusion ko bate oh ba chroniqueur oh ba artiste et comédien to lo banine donc balimbisa depuis que beti mabaku mais balimbisa mbasima to kozwa ba précaution ya ndenge osela ngo pour tout satisfaire ka boulot tout satisfaire pe ka bato do bande ko bolimbisa biso masima to sa ngo souté to so ba disposition to kosela ngo do balimbisa biso voilà est-ce que yope na liste bato ba gratuité ya santé wana yopo za raté ngala za na raté et puis so na zaki na ngena longwa c'est bien zaki na ngena longwa ngolonga po par rapport au hôpital long ngena longwa c'est na zaki na ngena longwa par rapport au hôpital ouais maître Chagui là ça va maître Chagui ne maestro qui a dit que maître Chagui au long ngote à long yango quoi donc car beaucoup dans la garage c'est ça la car donc yebi kaka ya moni faire na ganga pour maître Chagui à long marambo donc yebi kaka so za ki po ngolo wa vie mamba hôpital wana je dis même vie na bato ba lo bagé hôpital m'te barré mais normalement donc on a vraiment na même vie na bang hôpital wana yango te hôpital wana bena yango te po ba de belé ba la erreur ba de belé ba la na kombo hôpital wana ya photo timbati to ba mikolo zo ba to perdre maman na Sam Katokolo tata moi à Barcelone toujours hôpital na na mutu wana na kaya ba son banine ba bosenga $2000 à Kosovo simba mutu parce que tina hôpital ngo bolo ba ya bana mboka ezanine tina hôpital ngo bolo ba ya eza ya eza pour le peuple congolais ani mais non bokenda ba poto bo mona vie o ba ta poto ba vivre so comment ya ngo ninga na ba ki mikolo ata na beli boy mangana ba dispensaire ya monde ba clinique boy na binonga ata awa po aba ndoki na ba royate mais kuna zoega pa ba bisi ba tseda ba antenne ba kene wa po ba benga na ba réseau na ba na ngwa o comprendre donc maman Chako le boy maman Chako eza négligence ya hôpital parce que bino
bokolongola mutu 3000 mbala mona mukolo moko esalama wapi et puis ajo mama chaque wa commune nango wana ano mutu ba tension tout bolongola 3000 ya ata yo moko parce que là mutu azonge pesi compliqué et pesi complication ne yo sala ba yene en hôpital ole boko bozona boya mbana mutu pesi premier soin rien tandis que mutu munore vimbi azokolo ba kusulte boko ti réunion. Donc, depuis Tongoti 18, depuis 7, 6, 7, premier soin. Mais non, attends. Sinon, on a besoin de rapport, on a besoin de signer des chartes. On a signé. On a signé. On a signé. On a pour tu es aussi la pamba. Il y a mon gars qui a refait le simba. Attends, l'hôpital de Zaboui. C'est to yenga yo awa to soira traitement na compagnie na hôpital soki na ye batali ayamu da compagnie na muto ye na 1500 espèces yango pa simbe ndimela ba simba na muto na espèce boye yo muta compagnie ba otao no wana na balande na mbongo ekoti nanu on comprendre ya moni to soira da ba engagement na ba biso moko ça y na lar na nga na misui soin na nga moko donc voilà la place que na Rolanda landa donc dispensaire. Un message à lancer à tous les artistes et comédiens. Et puis par rapport il y a programme, il y a Maman Chako, est-ce que déjà basali tonne Maman Chako ba solo lelo ba na Maman Linga exception lelo nde fo ba solo la ndeto parce que suite il y a programme ndenge ni ekobima et par après ndeto to yaka na ba TVA pour na opesa bango rapport et message na opesa na ba artiste et comédien tous za bomoko tous za ini ba hypocrisie to lingango te ba comédien hypocrite to lingi bango te to lingi to za vrai donc ça dit na solana Isaac vrai na linga Isaac des vrai na linga Pechanga des vrai na linga Sila des vrai Bella des vrai Barça des vrai vous comprendre yango na to lingi to sala ba sambla te na solina Barça boye na ke ana bomi non ba biloko na to lingango te les autres sont vraiment bien te. Donc, par combien de lingana, to sala musala ou ezo senga to sala, to tika ezo senga te, to tika yango, et ça vraiment bien pour na biso, pour na poussa musala na toujours liboso. Donc voilà. Pour na poussa musala na bino toujours liboso. Association na bino na ya artiste, on pas masumu à présent. Comment on va ANTPC. Paolo bani. Nanin. Paolo bani ni. Ouais, faut tout na bango, ngana na participer na réunion na kindaraté. Donc on a évité na musika bon na musika ke nango bia poto omona to mona air action na ba sala air mo bon wana nga na pina na monopole nango te po ndenge le ka bonga na ebina nango te so ya gato tout le monde ma misala mi donc voilà quoi so mona ra bongo nin bomoko bomoko biso to na bomoko ekinda bien ba féliciter so déjà que oui bomoko pour meke kitoko donc biso bomoko eki nango bien fondé na pese mbote Christian Shoga donc merci na initiative bien ba ya gabi ba biso to arana ba cyprien ba mimika bongo ba barse ba coquette so arana pina donc eki nda bien yango boya NTPC ya NTPC eza national mais wana ce que ça va asbel donc voilà c'était là comme ça la Lou Maleba l'artiste nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission avec lui je ne sais pas ton dernier mot par rapport à cette émission et puis moi ba dédicace nao toi qui dans la vite fait aussi Lisa. En tout cas merci beaucoup na Isaac, merci beaucoup de suivre rendez-vous moi trop. Ndé le fait aussi c'est un kaka et bato tout bolandi biso to na matanga to lela bato ba kotika biso te bato boida biso bokonde toujours ko aider biso et ça vraiment esengo mingi et quant à moi j'ai dit déjà merci na mon boss RK Muchanga Champions League ya Naomi Barcelone bambote no yangwana bambote na Jiveshin to le père de Jimo. Et donc, quand Singemi depuis les États-Unis, tu as la maman, tu as la maman Koufi, tu as la et Nabo ça n'a pété, na Yannick Makiadi multimillionnaire Njilo, Clave Malé, Grand Jogo, Garçon Valère, Wamote Yangwana, Rossi Kiambi, Coraline Kiambi, Naraz à Paris, Papa Lola Kiambi, Kakaro, Yayopi Yangwana, Pire Petit, Keren Wadiayaku, Babi Mwasima Lobaneka Malembe. Yalo baneka malembe Keren kwa daya kubamboti no yangwana ba bon séjour na Dubaï Josi à Caire ba bon séjour na Dubaï ba mbote yangwana banana ngobodeki tellement ebelé
Delem Nzinga, garçon Paris, bambote nous en wana. Et donc, merci Nayo. Papa Jano Kachala, ONG, Maître Chagui, Aope en wana. Babi, merci na Moussale qui n'a bien. Et, boleki telme belé, ne nalo ba mikolo yo, se na ndo bwaka yo ando yoka. Mais mikolo sozo yoka soute, c'est que yo abonné sili. Il faut réabonner vite. Donc voilà quoi. Pasteur Eno Kalombo na peso ambote, Mama Elonga, yayo pe yangwana, bana njili nyonso na linga bino, bozala toujours wana pona soutenir Interstate Jibalman. Ya na nga ya kata orayo Interstate Jibalman. Babi veto zilaka Mama Fadi Lumwa mon États-Unis, bambote yangwana, merci beaucoup. Voilà, c'était là comme ça, artiste Lalou Maleba, pour comprendre comment est-ce qu'elle a expliqué tout au long de cette émission. Moi je dis comme ça un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont donné leur attention pour nos Rolanda, vraiment biso. Et puis bon, continuer toujours à s'abonner massivement. Quant à moi, je dis comme ça un grand merci à Papa Jano Kachala, Djinola Massampou derrière la caméra. Pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Guillaume Tingani, les concurrents, Jonathan Outala de King Mobutu. Jonathan Outala de King Mobutu, Aigle Royal, Christian Nangui Gattuso, grand garçon d'Égypte, et pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Christian Moukoko, États-Unis d'Amérique, Stevie Sombo, leader Yamarok. Retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle émission, dans un nouveau numéro, et puis bon, continuez Karako s'abonner dans le Bakaka. Ciao, bye bye. Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gag est bien. Idée professionnelle, Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi, Balobi. Ah, on est place Makambouezali.